Rumba la rumba. Irma Kazadi, n'importe Bonjour, bonjour, chers amis Internet. Balandignon, c'est émission, il y a émission la biso tout sauf rien. Vraiment, Oekumba Makana Laetitia Meta immortel fille à Bible Kande Naïb Sarabino. Le lot naïe vraiment dans la kati ya mabele oyo ya ba obabengango oni oni mabele ya ba na oni penza na matete. Donc dans la kati ya ba quartier oeza Mongo Anunga Kunda Bateke. Naye kozela bino micro baladeur Kande Bosengati. À propos, il y a ndenge boyoka ki que matete eza divisé en deux parties. On a yé boyoka bande konde bazolo ba o bafandaka bango na kati ya matete tolanda Kande na bisibino bolanda nazana moko ya bana penza ya matete Kande balobaka ne grandi na kati ya matete pe na kati ya mabele ya kunda o penza bi ba histoire ngo ndenge banda na ndenge lelo komi bonde bozoka o ba rando wana vraiment na kombo ya Junior 6 fois. Bonjour. Ouais, bonjour Letty. Junior si fondé Nazabo et Nazo et Batin, n'a vraiment babi na matete eza divisé en deux parties. Mais n'a na kuti bagarre en hôtel, ezani. Ah, bon, on a habité place Yosué l'information, mais la ville est calme, mais la commune est trop à l'aise quoi. Ouais. Biso na kati ya Congo vérité. Congo vérité polele biso penza to lukaka information na source tellement to yoki yango penza to kitaki na micro na biso ya Congo vérité polele elongo penza na Montréal giga penza nde to kiti to bito ya na kati matete ça peut bien to moni yo mutaliboso vraiment balobi matete za divisé en deux parties parce que les deux frères Bakabwani. Les deux frères Bakabwani. Oui, les deux frères Bakabwani. Les deux frères Fabregas Nandeko naye na Amina. Donc, na grand frère naïe parce qu'azaki grand frère na grand frère naïe o banda bo moi na musique ensemble le lo bakabwani siko ba bibino pe matete bo kabwani ezandeni. Ah vraiment na za penza informé te na logique wana naebi na yoka ndeka ke Ibrator azali sous membre ya orchestre Light Music te oza ya Fabregas mais koloba ke matete to kabwani en tout cas na habité parce que babi boka bon basira Fuji pena Fabregas ezala ka bon na ko ka boye heureusement na musika na mirwana kaka ezara vraiment mon arriban koto batafa batie koto batafuji batie batafa ba ba longol batie ya bango mena na mon pena mirango polele yango na tuna ezanini séparation tozoyo ko biso to uti musika to kititi awa ti micro na biso kiti apamba te babi séparation ngo bino moko bana matete boloba ozo bomba to nini. Bon na ko marteler vraiment sur yango te parce que Naebi et Fabregas et Ibrator ce sont des frères na ko lo batam susuwi bakabwani na musique mais nandimite tam susu na ba intimité mususu bazana ngo avant ndule po bas musique kande tende 5 bango donc ezalé no bonde komo boy Fabregas fille l'enfant d'Engilima Ibra également Fabregas à part Engilima vandi ananunga vandi nakunda donc tam su bakabwande par rapport à musique. Par rapport à musique mais tozoyo comment ba même ba kofinga na mo ba blo mo zo le kamike mkobika par rapport à musique. Ah bon nga vraiment na habité talara na zali banda donc oya nangaka ezaleka avant-hier donc OK Junior 6 fois étant que ba ndeko na mi balé parce que na ebike na kosala ndeko na yo Ibra surprise alors la surprise au monde abino po lobito koyamba ayebi kuteke non tozwi yo ndeko na ye conseil no ko pesa ina ndeko no pe Fabregas na ebike Holanda mission o. Ah Ibrator mbuzi ya Maniema ya patu na benye na bakombo mombo benye pe na kombo na pende antiquité comment va-t-il ke fufu comment va chile fufu patu ya zo fufu non donc Ibrator tu es assez grand garçon je ne peux jamais se permettre Oloba que tu ne sais pas ce que tu fais je suis sûr et certain tu es conscient de ce que tu fais tu es responsable de ce que tu fais ce que je peux te demander
ou t'es prodigué comme un conseil, la vie continue. Bien que les lozali sous son frère Nayote Fabregas, au Roumeli nae 8 ans aux Alessika Moko, gardez toujours bande nayo na oyozali na oyozalaka. Je sais qu'il y aura des gens au Boya Pembeni, na ba chantage, na ba bilo mon pour na plaire yo. Et si Monique est sous intérêt na bango, déjà c'est bon, ou soit et simbi na ngote, en tout cas bon qui mayo penza makasi, c'est concentrer na musala pour musaleza papa maman, nabi tu es parmi bateau yo bayo qui donc bayo qui sa matete sonité quoi, vraiment parmi batouana, parmi ba soldats, parmi ba bons chanteurs et matete. Donc Fabregas c'est ton frère. Attendez bosa sous ensemble était la musique yango tende eko sala kelelo so likambo ezuye ou assister té soit au se perdre na ba niveau mon boy que pour bosa sous-souté. Donc on a ko bisoka yango wana mais mingi musala et ngana na pesa na yo ba bonne chance na pesa ka ba tunyo so quoi voilà pour Fabregas. Donc Fabregas, tu as déjà light music. Avantage na yo nous a dans light music na yo. Natala Kyo na TV comme tu parlais en tout cas et c'est pelissé un fort. Na comprenez ma que aux ça l'effort il y a comprendre mokili na logique ou comprendre no donc c'est bien. Ibrator aza frère na yo. Ibrator aza frère na yo eloko eko sala ke yo na ye bo kabwana to bo koma binemi avi ezate po elo sangisa bino ezaleka ndule te bondeko déjà o ezalaki bozala nango déjà na matete avant ndule hein, donc bo continuer nango partout aux ala en tout cas on a ko bakisa lisusu chance oyo pesa Ibrator nde na landaki oloba na TV pesa mo penza na mtema moko toza famille matete eza na avantage na biso bana matete lelo so Fabregas oza place oza wana Ibrator aza place aza les Fuji les nani donc eza fierté na biso matete quoi voilà. OK, merci Fabregas balobi pesa penza chanson no pesi vraiment pesa on pe na motema moko na motema penza ya kofonga mapenza tozwa to luka batu mususu ça là on va vraiment passer séparation on a pour biso mato biso place ni ba wuti na to na ba to robe na ba tinel banda ko sila te ti le no basamani simbi ouais baloba l'homme propose des dispose nous c'est ça ma bonne nzambe avec quoi kabon donc to ko lo bate to ko condamner munga te to tika munga musuza za malamu to ko encourager to ko lo baka que non Ibrator buzi lebike Fabregas le kona ya makila bimolo baka isanga mutema kasi soit tout makamu mutema paso lo baka wana eza vraiment yaso kisala kwa mutema kasi lebo kabona mais check Ibrator yo yebi travail ni bobanda ko travail ni depuis au moins na ti moko mana ni azande kona yo tous en abonnement to abana matete encouragement et ça le commune na biso etanga mani na minute partout na monde que Ibrator Mbuzi na Fabregas Mutinwa bana ya matete bonne chance Zamba pa mula il est passé à Bosso OK le Bosso Timba je dois ne kona check Timba on appelle ne kona merci vraiment. Merci Mingi, vraiment, on a continué.
continuer ici, vraiment bien. Bonjour madame. Comment on a Nesoso pour Nabaoba Ebinga, donc un maté-toi tout fait. Bon, en tant que moi, dans ma tété, je rappelle que Naebi Fabregas personnellement et Naebi Vibrator personnellement. Par rapport à Nengo Lobby, que deux frères, Kabwani, bon, ils ont juste Moko Aponi pour évoluer côté Nae. Donc, ça, la carrière solo pour évoluer autrement, mais Kabwani. Et si je me rappelle bien, Nalanda qui maestro Fabro, a souhaité qui n'a ex-chief Nabiso et Light Music, bonne chance. Donc, basant en bon terme. À ma connaissance, je ne pense pas que Hello Mo ma besoin. Yannick Badawa, nous avons ok, c'est bien, parce que nous avons été tout le temps. Nous avons les deux frères, nous avons travaillé ensemble, nous avons fait la musique ensemble. Séparation et ça moi passe avantage je ça on a pour la séparation là oui peut ça muninga mususu aluka vinaye avantage je suis la séparation ne peut ça muninga aluka vinaye super ngala na ko kate et peut ça muninga aluka vinaye non c'est que boye bikende bande ko travailler ensemble wana muninga moko azali ko se retrouver par rapport à bande ko se retrouver na bolo babongo mais abandai na ko se retrouver mais à monita na eux qui na makamuna to na ndenge que ipaton dazana a humilité et le moko te kaka banzembo o ya tia na kati ya ni na batu ya fabrique c'est on est PC courage alonga ni ne la sandinga kesi bon musique va faire sa chance c'est pour tout le monde va péter belé toi tu vas péter sur bayu tu vas péter ba on chance te on bi ba na mati maintenant on va la succès ça pour na bango et on te donne ça qui va être chance pour ici qui va faire ça une chance faut pas te faire ça chance et là pour ma maïs pour ça peut être ça on musique on commence éviter tout la nanu de éviter vraiment tout la nanu pour éviter caca pour m'arranger belé vraiment de le bana qui m'arranger ça en prix c'est le bana on a mis trop la bisse ouais ça la carte ça monter maintenant on zo bimisa na normalement ça la carte ça monter baté quoi qu'il a sauté le moment on a quoi ça la carte ça monter oza kati ya motema na nga nakopesaka mingi ndeko na ngai ya mobali oyo Vibrator place osala mosala vraiment atya pena makanisi na bulo aluka te kochachachacha babilo moko boye ye danger matete eza ya ye Kongo eza nango ya bango nyonso kuna matete fa ele ekoma fa ezaka eloko moko apoya nde kosangana na bayaya kopanda kopartage ata moko malamu ndambu mais ibwa aiya nde asangana na batutu amonisama Fulaye, matete ya bango, mais Congo pe ya bango. Matete eza ya Vibrator, mais Congo eza ya bango na fa. Et le bien belé ya matete eza ya Vibrator, Congo eza ya bango na fa. Congo. Ezali bon Congo eza ya bango na fa. Mais matete nde eza ya ye. Ke matete eza pe ya Vibrator. Kasi yo lobi nanga matete eza ya ye. Te na matete eza ya ye bango na fa, mais obi eza ya ye parce que ye asanganaka, ba asangana na baninga te akima ba matete c'est ça. C'est ça. Ça bongo pour Fatima Bayaya ata domina na babandal bafali balipetaka mwa barbecue moko pe mwa match domina ka berutie basaka makamoko boye fa depuis azala maya kuma maes wana pesa sasa masala ya chiki kututanga na ye kasi babongo baza masa na classe ya classe donc c'est que il passe bien na bino et bon il passe bien na ngai kina na age ya mwa ça na fait na mwa le monde de la musique, ça va et bon, on a la mine, on a la musique, on a partagé à Bango. Ok, merci vraiment, merci beaucoup. Avec les Balasima, c'est une dame qui j'aime ce qui va la terrain, merci beaucoup. Nous allons continuer à faire un micro balader, on a besoin de bonjour frère. Donc, il faut ça faire comme moi, on a 4 Mwana matete quartier Mongo. Nayebi ke oyebi Fabregas na Vibrator. Oui, si on a pris la bapagne.
lopangi na nga vraiment so batali bomo batali bamoni bayebaki ofufu onani fufu ofufunya engelo bani l'homme du fufu moto apesa vine na fufu corps pe un peu esprit na nga na pesa oh Giga vraiment non comprendre Bandela non. Ouais, Foufouniard, l'homme du foufou, vous tapez ça corps et un peu esprit na foufou. Oh, Foufouniard pe na mateta zalaka, nga na yebi ka monde rose. Foufouniard pe na mateta zalaka. Oui, au moins na un modé, c'est un modé za papa, c'est lui qui a vu les fils, a vu les pères. Avant moi na un modé faut mon non. Tu beta combien de boules? Na beta ba 10, foufa pambara. Oh, mutayo ki ya fufu pamba na zo beta 10 boules ya fufu ya pamba. Oh, abi 10 boules ya fufu na abi ba fufu na eta mse comme me na poto. Ezande yo. Oh là 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 là. Vraiment, on a vu que c'est important. Le reçoit vraiment des missions pour m'appeler aux arts. Yomoko na yomoko vraiment. Tandis qu'on a tout na yo que zoni na nous. Na si je n'ai pas lelo. Séparation il y a les deux frères wana et ça lui on ouais, vraiment la séparation na bango ça n'a vraiment pas si. Na s'attendait na ngote ngana beka ki toyo kabayale ba mbuza maniema na ba check pa bugas ya biso maestro maître. Mais tant na yo ka ki bolobi il y a la tikali nangola et ça lenga passe dans la même passé je venu baye il y a tika vraiment na bete pour bon bazan nangola donc ça qui l'espoir ka koyana oui ngana beka ya la zunga ndimete ke ya la tika na maestro na temps na Fabrigas c'est mes missions au ça les surprises il va voir surtout pour ça là à pomona bino pesa moi conseil pour l'indépendance ce qui remarque les alliés conseil pour ça vraiment nga maman journaliste merci na parole ngai conseil non pesa d'abord pas maestro connaît bien on a un maestro na biso matete na lobaka maestro bon vent na yo toyoka déjà ba je pense toyoki déjà ba amour yo déjà pesa ba preuve na baka na maestro afongolela mwa nzela o ya leli lobi asala propre chemin na ye nayebi ke na se wana bato baoluka ezala batya ba confusion batya ba mbutu entre bamibale na mitio tobake Ibrator aza mwana maestro azala fier so amoni lelo Ibrator asali adémontre public monde entier baolanda babate oyo aza fier ya maestro oyo bolobi boye moi bino bana matete bolobi boye ekamusinga mpe ya makasi me tomonaka rankine ya Fabrigas na ye na efuchi on dirait penda boloba iboye te sebozaki nango vraiment salaka bino penda pasi te babilo barankine wana oyo botie rima boye oyo baye balongoli bakofinga babilo omwa bongo oyo ezalaki entre bino bana matete pasi wana vraiment ezalaki na bino te mais ya Ibraton esali pasi pourquoi bon pourquoi ya nanga nono fuji R9 loma mombamba na maestro sala mpe pasi nakoka koloba te pasi na banda otaloka ndenge bato misika bande kointerprete vraiment ya koloba ezala te mais ya Ibrator na maestro esali mpe kaka pasi toloba ya vie nanga fuji nalobaki mais naolobaka na bato bolinga bakotisa confusion entre maestro na ba chroniqueur ba misusu bazoloba batika vraiment mais babi matete eza séparé en deux parties bino ba matete bokaboni ndamba ke ngambu na ye ngambu batikali ngambu boye vraiment koyebisa biso bokaboni mpona nini bino na bino loko bino bosangana boboyeba ndenge osala bino ozi bokaboni sindeli bino mpe bala matete vraiment mpona bana matete nga naomona nanga eza lokuta ezaki bainfiltré partout baloba bainfiltré bazala bana matete toasude mwa matete toyoki alobaka awa yale contre maître bon va na ye or maestro bonne continuité vraiment mpona bato bao matete kabani matete divisé matete asude toujours oni kutani bendele matete eza nango divisé te nde baoyo bazoyoka te baoyo bazolobaki matete eza divisé eza nango divisé te eza mpe ya kokabwana te baza vraiment soudé vraiment merci vraiment manga mpe ka eloko naloba na yale awa akoli nzela na ye ya kosala propre chemin na ye contre maître orchestre naoyoka orchestre yale mbuku courage bose vraiment outi pa maestro otamaka mosali epia biso vraiment onera lisusu ya tombola epianga mpe esanga mpe mwana matete courage vraiment maestro courage bonne continuité vraiment tozelaka kitisi ya ba album l'homme de Foufou alobi bon courage vraiment encourager bino vraiment esi te tebi tozozwa moto asuka po tokabwana na cadre ka ya micro baladere kande na ebisa bino lelo nayebi ke bomoni esu na teni mosusu yaka na cadre mosala tosalaki mwa ndambu jour wana tozocontinue lisusu mwa ndambu mosusu esengaka moko change mwa teni nde ezalaka kaka lelo nakutani lisusu na Kaluji ministre rankine nayebi te lelo ke baquestion nazopose awa nayebi te soki Kaluji yebisanga nano masolo yango eza ndeni awa na kati ya matete
matete na bino penza matete za ndengeni babi matete za divisé en deux parties. Vrai ou faux? Faux. Kalouji. Ouais. Il y a une vérité. Matete kabonité, matete na minutes auto za ini. Matete na minutes auto ba champion. Mon musique simbi Congo. Hein? Ici comme simbi Congo na minutes o za na matete. On tozo benga matete c'est ina. Vous comprenez? Non, mais musique et simbi Congo ils en a matete bien sûr mais besoin na ba chanteur et belé na matete. Danger. Tel on a vu na Félix Oazé quoi. On a le prince ya rumba congolaise. Le vieux Karmapa. Tu vois, grand chanteur, le quoi, Nono Fuji R9 a colonisé BCBG. Tu vois, le quoi, Ombakola, il y a formation dans ma tête. Tu vois, déplique Pomba Niance, il y a formation. Il y a pas un mois à ma tête. Et puis, si on a son autre. Toi, ce qu'on a, mission, on a une Robin Mundibu, a Fouka Missi, générique et tout. Vous comprenez? Moi, la matete, tu as Bobby Ronaldinho, il m'a pas vécu. Ronaldinho, pas en moi, ma tête. Moi, la matete. Tu as qui peut maestro Fabo. Maître. Tu as zappé na yepo Ronaldinho, quand tu as soupé na matete, alors as soupé na matete, mais abeta ka musique na. Alors qu'on a raté. Mais otangi ba omba. Hein? Otangi na ba vie na biso nyonso bazati le bazobeta musique na bango loka ba karma love toke we to ba vie na biso ba wazie kwa ndezala kaka même et komi hein na maestro penza maestro Fabro et komi na maestro yo lobi na ke to zalaki donc là lokwa azalaki azalaka isute za langage to zape na maestro Fabro bazalaki na maestro Fabo mais na minute o bazana été pour to zalaki yolinga lobanisi ko to zape na maestro Fabo car na kata matete et sikoyo to komi sous na contre maître Ibrator par rapport à yango na bana ki matete yango non bino batali banda nde ba journaliste besoin na ba polémique matete kaboni non pour là de créer qui monte des artistes dans notre image bah te belé ba salalité vous comprenez moi tika biso matete na fito gagner ba community na nenga musique na nenga théâtre to zabi somo ba kaluji bazali ba masia niembo bazali ba petit na parti matebu bazali ça dit mona matete partout kenaka so ta talika a comprendre que o mona matete yango zo mona matete ko lembo na bino yango zo mona matete champion ni naza awa tout à l'heure il vote contre maître en répétition ni kolo to répéter ah bon? Attends un période, on a aussi un boulot, un tournage. Répétition contre maître. Maître Giga, hein? Namo le roi ambala simato mata venda likoto ke kozwa pour le toela ki yango penzate. Le lo ba ebse soka ke yoza awa singelela ki yango tolandi ombango to ya kozwa pona miko baladero to sa pona bilo bana matete. Yo ebisinga ke matete za nango diviser te. Eza nango kaka ndenge ka yo lobi wana musique a sika bimili susu na monde musique a sika contre maître beaucoup yoka mélodie beaucoup yoka instrument mais Kalouji pardon s'il te plaît Kalouji o eza théâtre te o eza émission to ça biso mi balé Kalouji musique ya sika ebimi eloko nini ya sika eye po o nyonso to beta eza tozo mona kuna ba émission na bisa TV d'ailleurs azo beta kaka oyo déjà abeta na light musique yango na azo beta ya sika na abimisi yango te ba émission boye lido fo te za munene j'ai voulu makela ba comme le kota oyibolo bana ndenge no wona yo mbringai to émission lido fo te za munene ndenge nini jamais ko isa foingi zo comprendre o tapena grand lido fo awa mais foingi ko ya te o bozo yo kana be mission nini banini eza ba biloko o ezalaki déjà o ebombami Parce que tu vas reconnaître, il faut yango. Donc nous quand matetango za penda diviser ça solo parce que awa ndeto telemi awa to telemi na ministre Kalouji, ministre Aronkin, azo expliquer biso azo loba beaucoup plus makambu o eza ya contre maître mais maître azo loba te maestro azo loba on te donc ngela sa ki matete penda eza diviser ya solo. Ba te belé bazana bango pour neti Kalouji azana ye pour contre maître. Naza mutu tunga za ministre Aronkin. Et puis, nous avons artiste et mboka. Nous avons parti pour TV dans le stadium.
na solarane na bafe nanga loko bakumu ya pape oyo ya mère rêvé batrizege muwala wala baza wana ba Christa de Cornes grand frère propre ya maestro Fabo baza wana ndimi kaza maestro baza maître ko c'est ko contre maître Ibrator pe contre maître azalate contre maître azalate au sala jidoti contre maître azalate mami yo le contre maître aye donc il va pour comprendre que contre maître aza ada na studio contre maître azaranya mama be azambu mama be o aye ko contredire c'est ça siko au moins message nini émission o eza juste micro baladeur hein bande kono ba otalango les deux frères ba otalango tozaki ka juste pona koya to tout na vraiment to vérifier ce qui baza vraiment séparation les deux frères ce que ça la bino ndeni na matete bon ko kabana déjà ezara nango solo ba sikate ngala golo ba séparation mususu la rapide ba bénédiction on doit comprendre pour les so ba kabana kité ba damazo iboto zo lamba ona peta se ninge bima pété on doit comprendre donc ngala mona nga ba kabona ki ndekote ba kaboni ka na musique tout peut ça bon vraiment ba chance boko yoka iboto boko yoka adala ninga ko beta boko yoka taboch ça dit tu vas comprendre mais que light musique est ça mais net ba cœur est déplacé ça dit moi cœur est déplacé moi ma vocal est déplacé donc il va tout vraiment ça calme on va comprendre Fabrice na bengata komba maestro la minute oyo bon Kalouji moi conseil no ko pesa entre les deux frères bazolanda yo ça là lokola les deux frères ba liboso no zo pesa ba conseil maestro Fabo yozali ya biso ya lelo te na beko da maestro comprendre que maître libo dazali obi ba fera ngolenge bandaki depuis au vena yo Kalouji ministre akino bébé anga yaya somenga yaya benga batu yaya vous comprenez donc maestro Fabo et logo na rien encore perdu o alongwe wana azaka mopanzi na yo et puis l'autre tout se planango parce que yemo ko pesa ki contre maître Nzela Ibrator chante pour les pays yemba pour na mboka vraiment ça qui bénédiction au total papa le bina mwana na ye vas-y défends-toi ouvre le monde que ozala ki yangai donc Ibrator ça na devoir moko ozobangisa ye papa le baki na ye yemba pour na mboka yango wana na bisi bana kin bana poto hôtel la biso partout dans le monde à travers sites oyo et lengi site ni Congo vérité pour les Africa Telema na yebi ke ba disha kalambi batalaka vena ngai sida bilele José de Londres hymne national atalaka ba vena so ba Tony Gassa batalaka ba masse bele wala na site o ba comprendre ma que musique il va toujours lambela bango za danger azo azana bika ke conseil au pesaye azo lando ça parce que ibra contre maître yebi au format au yembisa biso de histoire au format au yembisa au pesa siko bato zo mona bloko au pesa te eleki nango inaperçu ça le ko sala loroté siko nde ozo sala yeba devoir mettre pesa kio Ibrator chante pour le pays mboka eza munene et puis Afrique centrale de l'ouest banini et otalela yo ça dit concentre-toi ça la musique à kitoko po o ça la plaisir na papa Fabo nenga lobaki Ibrator vas-y chante pour le pays donc conseil na peso yango wana koyoka ba lobina ba lobenité ba jaloux na ba jalousité banini ba sonnière banani ba o ba yaka wana pour ba tindika chakal ndenge lo besa so ba mikolo ke bana batumba galette aya tumbi parfois aye atumbi soupa na contre maître to boba tumba galette puis to koyeba bango na bizaleli matete toujours champion to fuka misi ba commune tout na nenga champ na nenga idéologie bango tout mona kawana bayaka matete donc na lobi mikolo yo musique o ba musique intelligente isala mapena batamaele okoboto mape intelligent mona sagesse ti yango Ibrator lobi boya bokoyoka la musique de sagesse musique à sage. Tu peux être intelligent mais tu n'es pas sage. Ibrator lobi, tu peux être intelligent mais tu n'es pas sage. Sagesse c'est la don en Zambie. Intelligence ba bota mana bokoyoka musique ya sage contre maître Ibrator Mbuzi. Ok, merci vraiment que Zaki na Kalouji vraiment ministre ya rankine penza donc ye penza moi na penza pe ya mabele penza ya matete moi na oni sida bilelo moni moi na yo na vraiment merci mingi vraiment nous ba otiko mona
bauti komona mpenza baélément vraiment ndenge bana matete balobi vraiment quand nde bolobaki ke tokita sur le terrain na matete tozwela bino mpenza micro baladere boyoka bana matete ceux qui vraiment baza divisé en deux parties. Il y a solo à propos il y a séparation, il y a les deux frères na bango penza o ezaki Ibrator vraiment na Fabregas na maestro Fabre nous mon bomoni ndenge et c'est passé ndenge ba lobby ming vraiment quand ndé non c'est bino il faut vous s'abonner vraiment na site oyo na chaîne o eza vraiment Congo vérité polele Congo vérité polele et que ça la bien et que ça la paie bien à bino on a so s'abonner on a ba émission nyon surtout ya biso rozala kaka na émission ko lancer émission mbala ko bino na ba téléphone na banda ko na bino bozu yango vraiment ceux qui bossent pas une image oh vraiment vous ça merci mingi vraiment na giga penza Montréal giga ka ndenge zala vraiment na bosani susute na pesi maman nga Karine penza na pesi maman nga Karine ba mote mingi penza mwana kwenge mwana ngilima ya solo pourquoi pas à mon papa vraiment Romain Meta papa abota vraiment Laetitia Meta immortel papa abota la bino penza fille ya Bible ka ndenge zala ka bye tokutani la prochaine Irma Kazadi, n'importe Londres.